Bandeko balandi ya magazine na biso de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique. Na ko souhaiter bino bienvenue na numéro ya version ya Lingala. Lelo tokolobela makambo etali kozanga kotosa mibeko. Na titre kozala ba intouchable ya République démocratique du Congo. Bandeko mboka nyonso po ekende liboso ata famille ata église ata eloko nini mibeko ezalaka. Mibeko wana soki bato batosi yango makambo kokende liboso. Soki botosi yango botosi te komema désordre. Mboka na biso parmi biloko oyo eza koboma mboka na biso eza kozanga kotosa mibeko. Surtout bato oyo batombwami bakanisaka soki batombwami bango mibeko eza sous problème na bango te. Bako respecter mibeko te ezali mabe mingi koleka. Émission na biso eza de quoi souffre mon pays le Congo démocratique et les remèdes. Awa toza kobimisa ba biloko nyonso eza ba antivaleur ba biloko nyonso ezali mabe oyo eza kosala ke mboka mwa ekende liboso ezali te nde musala na biso awa pe to proposer ndenge nini tosala po makambo ekende alima. Souci na biso ezali tokamata makambo mabe tolongola tokamata makambo ya malamu oyo esengeli bato kosala totia yango na place pe tosalela yango po mboka na biso ekende liboso. Boti kolanda awa ke mikolo eleki awa mokonzi monene ya mboka na biso azwaki sens unique. Lelo azwi sens unique bino moko boyebi ke makambo ndenge elekaki ekomaki ti na policier moko ya roulage aye kozwa na liwa na likambo yango. Soki barespectaka ke ndenge mobeko elobi motu moko te akokoleka na sens unique nakanisa polisi wana nde aza na bomoi ti lelo oyo me komona ete soki bakonzi bao batombwami baministre badepute basénateur bango nyonso te eza na baoyo batosaka bao baza na cabinet ya président bato ya batitre wana soki bakomi na embouteillage bango balinga kota na embouteillage te bango balinga kozela te parce que bango baza likolo ya mibeko lokola batombwama badroit nyonso eza na maboko na bango mobeko moko te kotelema liboso na bango. Or po mboka ekende liboso il faut mibeko ezala likolo ya bato nyonso po mobeko na biso ya constitution lobi boye biso nyonso tokokani liboso ya mibeko. Soki tokomi liboso ya mibeko ezala mokonzi ezala moto pamba ezala pauvre ezala riche toza ndenge moko nde mobeko na biso elobi. Mais oyo osalaki po otombwami lelo okokisi kotosa mobeko te eza mabe mingi koleka eza komema désordre eza komema confusion eza komema anarchie na kati ya mboka na ndenge ya kotambusa mboka na ndenge ya kovivre na kati ya société na ndenge ya kotambusa ba société bato mosusu bamonaka ke ye mobeko ekosala ye nini bakosala ye nini eza mabe mingi koleka lelo oyo toza kovivre embouteillage na mboka. Embouteillage wana eza biso nyonso nde toza kosofrire na yango po embouteillage esili esengeli bakonzi basala mosala na bango po barésoudre problème ya embouteillage. Mais tant que embouteillage eza wana eza biso nyonso mais bango soki bakuti embouteillage bakosenga botikela bango nzela baza na droit wana te akosenga biso totikelaka bango nzela parce que mutu oyo mobeko epesi nzela ete biso soki tomoni ye totikela nzela eza président ya république. Président de la République nde aza na bavantage wana ya kotambola na bagirofa soki aza koya biso nyonso mobeko olobi ete fo totikela président nzela nde mokonzi na biso tovota oyo atelemeli kombo ya Kongo ye wana na mondenge ya mobeko soki président azoleka mutu moko te akoki kosala obstacle to koleka to kobloke te il faut totika nzela polele mokonzi aleka. Kasi bao mosusu lokola bango ba mimoni te bazali ba intouchable po batombwama nani akoreproche bango nani akorige bango baza likolo ya mobeko soki bango bakomi na embouteillage balinga kozela te. Ngai oyo nazwa bamenasi mbala ebele na bamembre ya cortège ya baautorité ya militaire baautorité ya police bagénéraux wana bacortège na bango wana soki bamoni ngai bazwa kuna na nsima bakuti nga na vola motuka na nga balobi yo mama oyo na ndenge mpenza ya respecte yo mama oyo longo na nzela tika nzela mokonzi aleka natali bango natuni bango papa bosombi Congo bino na bakonzi na bino soki bosombi malamu boyebisi biso ke
bino bosi bosombi kongo na bakonzi na bino biso bamosusu toza na droit na mboka te natika nzela mpona likambo nini omona bamenase yo moko kutu mokolo mosusu aye na bunduki na ye oyo tige ezala kuna na bunduki na arme na ye alobi mama na kotobolela yo bapine nalobi papa polisi auti kokufa moko awa boye mpo kaka na makambo oyo bozoyoka te mpona nini soki kotobola pine tobola ngai na kotikela moto moko nzela te soki ezaka président ya république nde nake pembeni kala kotikela ye nzela mais oyo mokonzi ya polisi oyo mokonzi ya arme oyo ministre oyo boye mobeko lobi bongo te na ndenge ya menace mpo ozosala nga wana nga na kotika nzela te eza mabe ke soki yo ozoya bato mosusu bakongole mosusu toza na droit te soki okutaki biso na nzela totikela yo nzela bandeko eza désordre na Afrique du Sud tokendaka kuna na Sun City na dialogue président Afrique du Sud arespectaka feu rouge arespectaka feu vert eza modele na bango kuna ba anglophone kuna président Afrique du Sud azokota na salle de réunion tozozela ye okoyoka te kuna oh le président de la république totelema te kuna pa na bango président ye akoti na ye na kimi azwi place na ye avandi eza te baspectacle biso tomonaka awa koganga kosala boye te nde omoniki bapays anglophone wana baza développé baza na discipline makasi me biso tolingi baspectacle ebele tala mokolo moko atomoni spectacle moko ya mawana soni na balabala na nzela après kokufa déjà policier na biso asi akufi makambo ya sens unique tomoni cortège ya général moko ya armée ezoya ekuti embouteillage balongo na embouteillage bake na sens unique bakuti colonel ya polisi atelemi wana atie bajipi na bango mono ya sika eza wana eza kosala bapion wana bakangi nzela babi motu moko lelo akoleka na sens unique te bino nyonso kaka nzela wana bato ya général wana bakiti baye komona colonel ya polisi balobi yo moni te wana aza général fungola nzela ye akende ye alobi te na ndenge ya mobeko ya nzela na kofungola te bokota kaka bozonga nsima bokota na embouteillage kuna me oyo eza sens unique eza mpona bato bazoyepa boye bato na ye baza koleka wana oyo aya balwa colonel ya polisi atelemi tofélicité tata wana tofélicité ye mpenza biso nyonso kuna na mituka na biso tozotala makambo ekosuka ndenge nini suka général ye moko azaki tata moko ya monene akiti aye komona colonel wana alobi nga naza général yo oza colonel lekisa ngai nakende alobi mon général na respect nyonso nazopesa yo na kolekisa te na kofungola nzela te il faut na mboka oyo biso nyonso totosa mibeko ya mboka na biso elobi ete sens unique ezali mabe donc kote oyo bato ya kote bakota kote oyo nde bakoleka bino bato bozota kuna boza kote ya embouteillage kota kaka na embouteillage boke malembe général wana na bato nde baza ko obligé bazomenase colonel wana okotala mosala esilaka etusa biso toza na mituka na biso totali tolobi soki bato nyonso bazalaka lokola colonel oyo o nzambe na biso nde kongo ekenda mosika bandeko lelo problème mboka na biso eza nango parce toza na bato oyo baza intouchable bango bayebi ke lokola batombwami boye bango mobeko eza eloko moko te mpa na bango bakotosa mobeko te bango bakosa ligne na embouteillage te soki bakomi il faut otikela bango nzela bango baza likolo ya mobeko bamosusu mpe lelo oyo na bambongo na bakomi na yango eza sele mboko tozomona ke baindividu baza na mbongo koleka leta baindividu baza makasi koleka leta baindividu baza likolo ya mobeko mpo batombwami mutu moko akoki koloba na bango te mutu moko akoki korige bango te soki bango oyo balingi yango nde mobeko oyo bakanisi yango nde mobeko bandeko mboka etambolaka bongo te mpo mboka ekende liboso esengeli ete totosa mibeko ya mboka na biso bamboka nyonso etombwama wana bakonzi na bango batosaka mibeko ya mboka na bango biso mpe toyeba kotosa mibeko ya mboka na biso kotombwama ezali te ke yo okomi likolo ya mibeko te otombwami d'ailleurs soki otombwami il faut nde oservir mboka il faut servir population ebanda bondi awa na Congo soki moto atombwami akanisi ke ye akomi na pouvoir ya kodomine mboka ya kodomine bamosusu ebandi wapi meme bagarde ya bakonzi lelo bakomi komona ke lokola ye aza garde ya mokonzi boye aza na pouvoir ya komenase motu nyonso aza na pouvoir ya kodomine meme ya kosala eloko nini mpo aza pembeni ya mokonzi biloko oyo nde eza kopusa mboka na biso ekende liboso te biloko oyo nde eza kobebisa
esali lelo oyo comportement ya baoyo batombwami ya komilakisa ete bango bazali likolo ya mobeko, bango baza makasi koleka leta congolais, koleka mboka, esali ke etie kati na population frustration, etie kati na population méfiance vis-à-vis na bango na ba élite na bango, vis-à-vis na bango na classe politique na bango. Lelo oyo président aza kosenga ke tosala mobilisation, cohésion nationale, po tosala face na guerre toza nango na este. Mais tokosala cohésion nationale ndenge nini soki d'un côté toza na baoyo baintouchable, baoyo mpo batombwami, bango baza wana baza na droit ya nyonso, bango baza wana mpo badomine bato nyonso, bango baza wana bango nde Congo ekoma ya bango, on dirait baprivatiza Congo ekoma ya bango, bongo baoyo mosusu oyo population baza na droit eloko moko te, bango nde badomine, bango nde bato ya pamba. Bongo siko tokosangana ndenge nini tobundisa monguna. Eza malamu te bandeko, il faut to changer, il faut to changer. Soki tolingi cohésion nationale esalema, il faut to changer. Bato oyo batombwami bango bakoma Congo lokola ya bango, bango nde baza na droit ya misala ya kitoko. Misala ya mabe eza ya bato mosusu, misala ya kitoko ya bango na bana na bango. Soki balancer appel ayo ya koloba ke o ba misala ya pamba pamba wana nde population eza ouvert à tout le monde. Ba misala na ba ofida, ba misala na ba DGI, bosi boyoka yango ata boyoki yango soki boke bokuta kaka ba kombo ekota kala. Mboka etambolaka bongo te bandeko na ngai. Mutu nyonso ya tombwami azali po a rendre service po na mboka na ye, faut kosalela nde mboka, kosalela nde population. Totombwamaka po tosalela mboka, po tosalela population. Totombwamaka te po na biso moko. Mais lelo oyo classe politique na biso, elite na biso, ko banda 60 ti lelo eza bato moko ba égoïste, basalelaka kaka ba intérêt na bango personnel, basalelaka mabota na bango, nde mboka etikala na place oyo bakutaka yango kaka eza bongo. Parce que mutu nyonso atombwami alobi turu na ye, famille na ye na bato na ye baye kosala fete bayi turu na bango ekoki. Bato nyonso aza korekomande gauche droite eza kaka bato ya famille na ye, bato ya barelation na ye. Bongo ba oyo bazanga bakombo, bongo ba oyo bazanga bato baza bakongolais te, baza na droit te, population aza na droit ya kolia ya malamu te, aza na droit ya kotambola na nzela ya malamu te, aza na droit ya mai te ya courant te, aza na droit ya salaire ya kitoko te, aza na droit ata moko te. Tala bayindo pakistanais baye aza komalmene population, nani akolobela bango? Mutu te, parce que baza na bango bato pamba. Bandeko mboka etambolaka bongo te, baintouchable oyo bakomi bato nyonso élevé ya indignité. Il faut bino nde bozala bato exemple ya liboso mpona kotosa bamibeko ya mboka, mpona kopesa exemple. Ndenge na bino ya kovivre fo ezala ndenge moko eza kosala ke mobeko na biso ezwa lokumu ke tala nanu bino moko bato botombwama boza korespecte mibeko mpo mboka ekende liboso, bopesa exemple na population. Mboka etambolaka ndenge wana te, ke bato moko boye, groupe ya bato moko boye, po batombwami Congo ekomi ya bango kaka, nyonso kaka bango batambola sans unique epai, bango nde baza na droit nyonso et tout ça. Lelo tozokoloba oyo justice ya mboka na biso, justice ya mboka na biso. Mais justice wana eza koreflete société na biso ndenge ezali. Makambo toza koreproche na justice eza na badomaine nyonso. Oke na bainstitution nyonso kokuta makambo toza koreproche kuna na justice eza kosalema mpe na bainstitution nyonso ndenge moko. Donc justice eza koreflete ndenge nini société na biso eza mabe lelo. Oyo toza ko reprocher na justice eza kosalema partout na kati ya société na biso. Nde yango te kotelema na lobi Congo na biso eza kobela maladi nini? Lelo te koloba Congo eza kobela maladi ya koloba ke ba intouchable moko boye ba respectaka mobeko te. Bazali kolwa mobeko po batombwama, bakoma na mbongo koleka l'État. Bango nde l'État. Oyo bango balingi nde yango mobeko, oyo bango bakanisi nde mobeko. Ezalaka bongo te. Même président ya Amérique respecta mibeko ya mboka na ye. Nzambe ye moko kutu oyo asali liloba respectaka liloba na ye bandeko na ngai. Mboka il faut échanger. Na modele tozokendele wana. Mboka ekobongwa na ndenge nini? Mboka ekozala développer ndenge nini? Bato nyonso batombwami balingi ko respecter mibeko te. Bato nyonso batombwami bakanisi bazali likolo ya mobeko. Bango nde baza na droit ya biloko nyonso. Population aza na droit eloko moko te. Bandeko eza bongo te. Bazalaka mokonzi po oza na population. Bazalaka mokonzi likolo ya mabanga te. Bazalaka mokonzi likolo ya banyama te. Bazalaka mokonzi likolo ya bato. Lokolo ye mokonzi likolo ya bato sala pona bato. Eloko eza kokamwisa nga pesa kopesa nga susi. Ngai yawa nakoli yawa namoni papa na biso Etienne Tshisekedi de rese mémoire paix à son âme. Tata wana bundi awa bundi na idepese na ye wana pona état de droit. Biso tomoni yango.
akosala ba meeting wana ponga bia ba bazokisi ye ba kangi ye tata wana abundeli état de droit tokanisaki ete lokola gouvernement oyo régime oyo eza ya IDPS ke tokozala nese tozaki kozela ebele mpona régime oyo tozaki kosatande ke makambo ekobongwama makasi parce que eza bato babundela état de droit eza kokamwa ke na régime nde tomona ke baintouchable bazala bato bazali kola mobeko bazala bato balingi kotambola na sens unique bato balingi kotosa eloko moko te bato bamona population pamba bato bazosala mpona intérêt na bango na régime ekoki kozala bongo te parce que bango babundeli bato ebele IDPS bakufi mpona bitumba oyo mpona mboka ezala état de droit bongo bato babundi boye ekoma ere bango bakomi na pouvoir peuple tozala kolela ndenge toza kolela awa bainjustice sociale epai bato mosusu basalaire ya minene bato mosusu basalaire ya mike présidence ekobisa bango bokitisa terrain de vie de l'état balingi koyoka te bandeko na ngai nakanisi mpona lelo na kosuka awa mpona alobaki déjà na version française naye koloba ngo na lingala mpona bandeko oyo bayebi français malamu te mboka tozaka na mboka moko oyo bandeko na ngai peut-être po bino bozana ma 2-3 nationalité ndenge ezalaka moke moke bokimi na bino boke na poto mais biso tovandaka kaka awa il faut ka tobongisa awa yango na toza kobelela awa totika totosa mibeko tobongisa mboka oyo po population na biso nyonso tosepela merci à la prochaine.